my Bible. Then, some thinking, Jesus is coming back soon. However, we don't know the day, we don't know the time. Even Jesus himself doesn't know. Only Father Lord knows. Do you know what else we don't know? Yes, there's a lot of things that we don't know, but there's also another thing that we don't know ourselves. We don't know the day of our death. Do you know when you're gonna die? You don't. Like, I was reading this verse and it was just so powerful and just captured my mind. It's Ecclesiastes 9. Listen to what it's saying. This is an evil in all that is done under the sun, that one thing happens to all. Truly the hearts of the sons of men are full of evil. Madness is in their hearts while they live, and after that they go to the dead. But for him who is joined to all the living there is hope, for a living dog is better than a dead lion. For the living know that they will die, but the dead know nothing, and they have no more reward, for the memory of them is forgotten. Also their love, their hatred, and their envy have now perished. Nevermore will they have a share in anything done under the sun. What this verse is telling us is, after we're dead, there's nothing we can do. There's no more chances waiting for us. You cannot repent after you are dead. Instead of focusing on the fact that Jesus is coming back soon, you should be focusing on the fact that you can die anytime sooner. And if you don't repent before you die, it's literally over for you. Like, the probability of Jesus coming back next month is this low. However, the probability of you dying tomorrow or even in a month is this big. What I'm also trying to say is that we are living in a way where we actually have a time frame for our sin. What I meant was deep down we have a time frame on continuing doing certain things or sins before repenting. So let's say I'm a smoker, okay? And I'm planning on quitting smoking next month. And smoking, that's one sin that's actually slowing you or stopping me from reconnecting with God. And I go out, buy a car, and die before actually repenting from that one sin or guilt that I have. And I die before quitting. After we die, it's void. We can no longer repent. That's one spot that Jesus got us in the... Liwa to disparition ya mwana biso Alexandria, ça fait couler beaucoup d'encre. Makambu yango e bandaki lokola maseki sikabwe ezu en pleurs. Oui, c'est vrai. Mwana biso azali sunabo moite akufi yaya to vandaki niete comme étant journaliste d'investigation biso to finaka par-ci par-là to bandako yeba qu'est-ce qui est à la base to yokaki na ba intervention ya ba mama lobby maman parce que là qui bongo sabotage tant maman qui sabotage na sabotage ya ndenge nini to luki kola en profondeur sabotage ya solo to ndenge nini to badi ko sala analyse ya maloba ya mama ya Alexandria ya nzokande ya est-ce que makambo ya minene ebombami bino boyebi yango est-ce que c'est vrai que maman avait affaire na batu oyo batindika ki mwana to bambaki Alexandria na Canada? Oh yaya, est-ce que mama oyo atikala ki na nyongo ya batu oyo to apesa ki bango mbongo nyoso batu oyo bangalevaki Alexandria bazala ki banani zala ki réseau munene kutu et comment ki na niveau pulusu ya Canada lo bano akosa la susu bankeste qu'est-ce qui s'était réellement passé yaya passe na motema yango to ko décortiquer yango na émission ya lelo to tene bokota boyoka ya minene ko salama awa. Bonjour ba maman. Naza en émotion mais nzambe ka pesinga makasi osala vidéo. Na bimaki na utaki musala na retour na zozonga. Nakute na la fille Elisandra o ebiso tozo luka awa o mama nazo luka tokuta ina yi mwana banlevaki bakotaki na ezamba zamba kuna na Canada bakoti na ezamba zamba mutuke ye ezui bango de bakote bona avion bayaki nindi awa na Luanda po batika yi ndako oyo bakomaki na inango ndako wana batanki na fongola tenda kimi kokima zo kima ngape na uti musala na zo zonga ndi na kuta na yinga bi o na reconnaître kana nzela elino ngabi oyo mono bazo lukati ndi na zuye Elisandra ndi mtapesinga kombo na ye Elisopi Elisandra ndi yetu sana ye awo mama Elisandra bo partager vidéo e koma tsepa mama na ye mwana aza awa na Luanda awa na Angola asike tove awa ba ki bateka ye
pamwa mosimo ba mundele kuna na Canada okima kimi na ndako wana awa na Luanda nde nakuta na ye aza maboko na ngalo kwa aza malade nazo ngana kende na hôpital nde nakokaki tenza mapesinga makasi na sali video oyo bo partager video ekomati epa mama na ye za motema okita mwana aza ana Luanda Elisandra aza ana Luanda epa na ngambilinga mwana yo azali ba mama bosunga na biso ozo endeni mwena fichier ni mango ya adresse ya ndako nanga izate soki obengi ngai mama oya osolo nanga moko pona makamba mwana. Merci beaucoup. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana. Mbote bandeko balandi ya radio de télévision bisika nyos to bozwami. Merci na confiance pe fidélité bozali kopesa programme oyo radio lokole masolo epai wapi tozali kokutana chaque fois pona kotala kobeta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala ngai komona ngai tata pelende yaya nalobaka yango chaque fois yaya bengaka mbutu na oyebi ono mami mbui kobengaka ye mami te bengaka ye mbui Kapinga Judith kobengaka ye Judith benga ye Kapinga yaya. Recours à l'authenticité, nous devons nous identifier na bakombo na biso ya bokoko benganga itata pelende. Est-ce que okomi voilà ekendaka ndengo wana bandeko balandi epesi pasi liwa ya mwana biso Alexandria e bandaki lokola maseki ndenge kaka na lobi mama lekaki na TikTok alobaki atindaka mwana minerval et conso soki mwana atindeli asona mwana chaque fois ayebaki teke mwana esika afandaka mibali basalaka pe wana et conso tanga bengi mwana batindeli mbongo falaki ko songo jeudi akeko zoate bakanisa kilo kona peut-être après cours ndenga sala ka busala ba étudiant akokende kozwa ainsi de suite abengi et si ndengo wana yaya kasi elema moko ekoya mama ayebisa ki bisote on kasi mwana na ye Alexandria akendaki na Canada ndenge nini akomaki na Canada ndenge nini toyebi yango ki Alexandria azalaki bongo na Afrique du Sud soki bolingi bopesa autorisation na kokende tina école oyo si seulement si Alexandria atangaki na Afrique du Sud na kokende tina école wana na na sabino tala esika Alexandria atangaki yango otaka soki diplôme d'état ndenge balobi azongaki bongo Kinshasa et puis akei Canada. Est-ce que mama abimisa ki mbongo na ye moko boye akei na ambassade azui visa atindi Alexandria akende kotanga to supposé ndengo wana Alexandria akenda ye kotanga mais toyebi ke soki mutu akei ko komisa basenga ka mingi accommodation sika ya kolala. Est-ce que université ezalaki na ba place te oyo sika mwana falaki atanga to mama préféraki mwana soki akomi azundaku na ndenge na lokola mwana soki ndaku soki ba locataire pe c'était pas un problème kasi kolongo ya mwana na Congo démocratique ti na Canada esika kele kotanga kuna nana salaki ba démarche wana ya nungu ebimi sika wana nde mama yebisa ki bisote na ko pesa bino ba grande ligne ya na maloba ya mama tangu téléphone. Oui, c'est vrai, moi, c'était mercredi, n'est-ce pas? Ce qui mercredi, lundi, et moi, on a quitté par camarade, na pas, quand arrivé, et puis à mon on a quitté. Est-ce que moi, na mon anité pour na nini? Akade kotika, moi, na zongité pour na nini? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il y a toujours révélation, toyo qui va de koloba. Toyo koloba kate ke otolobi awa ezali maloba ya Bible. Alléluia, amen. Nous réfléchissons à haute voix pour les kambu oyo et comme li moi na biso po ezonga souté pa ya bana mususu. Il paraît mama batu oyo ba gang basala ki ba démarche pour la mwana oyo akende bongo Canada visa d'études makano bebezaka tout un réseau ya batu nyoso tout. C'est ce qu'on nous dit. Il paraît, bah pesa kimbongo ndambu, bah yokana ki so kimbongo mususu, so kimwana komi na Canada, abandi bah compléter. Il se fait que tangu mwana komi et koma ki mbilinga pona batu
pour la maman ta famille basi sambongo wana yango ezalaki ba argument bana ko yokana entre bango mama ka eseki lokola ndenge mwana si akomi na Canada akomi na paradis on ne peut plus rien faire ba toi bana ko sala mama chantage ba menace yaya pesa biso mbongo na biso mama bana ko lokola mame on ne sait pas dans cette histoire on ne parle pas de papa d'Alexandrie est-ce que papa yebaki makambo oyo to maman ndem yebaki makambo on ne parle pas mais papa atinda ka mbongo ndenge ba yobi est-ce que peut-être papa yebaki de yake mbongo nyoso ya bato wana esi ekoka pour ba maman ça rappelle moi ba cache et belé entre bango boyebi yango très bien et pesi nungu tala maloba ya mama tanga na ekoloba très bien là où tu es ma fille sois forte et consort oh tango ba bino mwana ba levaki la soli depuis mercredi consort ba levaki nini dis maman tini message pas téléphone à moi vendredi banda ekoleka n'est-ce pas tu vendredi banda ekoleka wana mwana zo mona sote mais so ezo pesa détrait soki sim et kate ko émettre déjà détrait au kédé otika très moko mais banda ekoleka que serait passé est-ce que c'est vrai que maman mbongo ya bato wana asisaki yango te et pesi biso pasi ngai de kambu singai et ce qui singai pepe singa mutu ko soit na bato Alexandria abungi na Canada na bato ba na France ba luka Alexandria mutana Allemagne a luka Alexandria biso bato ya Afrique sito luka Alexandria mutu ya kisata to luka to keleba go wapi yaya oyebeza so ba yibio mutuka wana Afrique sito ko seksangai okotaki po yiba mutuka na Afrique du Sud au parquet mutuka devant immeuble OK okotuku na shop ozo mabo mutuka ezate okoluka mutuka boy fongola yango oh mais na kotaki na teke mutuka awa na koti ezate kiwa obandi ko zonga ndengo yaki okoluka mutuka tina dustbin obi dustbin poubelle ofunga na poubelle bota mutuka ezate donc ndenge to luka Alexandria epesa ki ngai mutuko swa njoka histoire oyo ezalaki boye ngai epesi ngai mutuko swa ya kosakana te ya et puis bana oyo ya biso obo ali kokolaka ko bana oba kolo étranger ils ont comme impression que bango ba yebi koleka ba parents tellement ba parents et sur le pays francophone, bana bayebi français ko leka ba parents, bana pays anglophone, bana bokoli awa, botami awa boyebi anglais ko leka ba parents, boyebi portugais ko leka ba parents, boyebi spanish ko leka ba parents, boyebi néerlandais ko leka ba parents, pour na yo to dire o leki parents na mayeli. Ya bana mingi na poto bana makambo na étranger. Papa soka zali ko papa ba maman. Oka soki maman zali ko loba, non arrête, moi je sais, stop, I know. Kunieso munuke zaba na yebi boyebi nini bane bere bana makambwana. Alors le parent si vous laissez faire pour la bana en croyant que bango ba yebi non vous vous trompez chers enfants frères sœurs. Maman grosse na yebi anglais wat yebi anglais te yebi français te yebi spanish te yebi linga mudoro bate mais azali na mayele sagesse ko leka yo po aleka na ba étape wana ko to anto chaka na se et pesi bilinga na lito na révélation ndeko o yazo expliquer mais ezala ki makambu ya compte ya rendre il paraît que mbongo sila kite yango wana Alexandria a commis comme victime et puis singai passe ya kosakanate landa explication ndeko on a lobité que explication ndeko oyo zali vrai mais tozi yango pe comme état hypothèse parce que moi na si accueilli victime asi accueilli to mandi ko luka pour qu'il puisse pas y avoir un deuxième ou une deuxième Alexandria na communauté na biso ya africaine en général particulièrement ya biso batu ya mangala landa explication ndeko oyo landa futa mbongo na bango so futi bango mbongo na bango moi na mona ka 2 jours 3 jours ba bimisole wana. Tu étais où? Non, j'étais quelque part là, voilà, tout. Soit tu vas quelque part, c'est tout. Bah, Congolais, on n'est pas réglo. Congolais, tu peux faire avec lui n'importe quelle coopération que tu fais avec un Congolais. Ce qui est Simbika Kapan, à Ngando. La plupart des Congolais, c'est comme ça. Aujourd'hui, à Kinshasa, bah, voyage est comme très difficile pour faire quitter quelqu'un en Afrique jusqu'en Europe ou au Canada, partout par là, ça devient très compliqué. Maintenant, il y a des gens qui font leur travail, qui prennent leur propre argent, qui tout ça là, ceux qui m'ont commis, européen ça autant. Moi, je prends plusieurs informations. Hein. Il y aura un jour, ma communauté congolaise, vous allez comprendre de tout ce que je suis en train de vous dire, tout ce que moi je fais. C'est pas des blablabla sur Internet. Hein. Moi, je viens parler aux gens des choses qui sont claires, concrètes et vraies. Et vrai. Yo, au salsi batumisala, moi, on a 21 ans.
basali bakamutu akomi na Canada paye zombongo ndenge bokana na bato na pesa bango mbongo na bango bato na ba réseau ici en Europe hein, vous devez savoir que non pour faire voyager quelqu'un c'est toute une réseau. C'est pas dit que non une seule personne ou deux personnes non toute une réseau. Ils ont un mutu moko za wana azobeta boye. Siko bosali tout kope simbi mwana ke Canada yo zimbongo ndenge boyokana ki omeli bango na mbongo. Après tu viens sur internet pour aller crier cherche-moi ma fille, la police cherche-moi ma fille. La police canadienne c'est là où la fille Alexandra elle est parce que cette fille là elle avait un téléphone et pour tracer le téléphone nous tous on est là. Tu peux pas jamais fuir si tu as un téléphone. Même si c'est éteint, même si il n'y a pas la localisation, mais on sait les repérer. On sait les repérer. Pour repérer un téléphone, c'est très facile. Mais plusieurs gens viennent à l'internet parler. Alexandra a cherché. Aujourd'hui, je dois vous dire que non, la police canadienne a stoppé, a demandé. Personne ne peut chercher encore Alexandra. Parce qu'ils ont compris que non, c'est comme on dit, rendement des comptes. Maman, futa batumbongo na bango. Ngai nazara awa na biloko oyo. On t'avait laissé le message depuis. Bozalaka wana soki omone loko balaki susko ke non ki mona meso. Ou qui m'imbango na internet ok ganga. Internet est un tribunal té. Ba juge au mona ah baza batoloko la biso police rien du tout. Quand je dis que rien ça dit rien. Tellement que Congolais attendons créativité, Congolais attendons esprit, il y a créativité. Je lance cette message, je dois même parler en français. La maman d'Alexandra là où vous êtes, vous savez bien que non avant votre fille qu'elle quitte Kinshasa pour venir au Canada. Vous savez le démarche que vous avez fait sur votre fille. Est-ce que vous avez réglé toute la somme aux gens qui ont travaillé les dossiers de votre fille pour qu'elle puisse arriver au Canada? Point d'interrogation. Est-ce que quand votre fille elle était arrivée au Canada, ça fait triste, hein? Nous avons une communauté qu'on n'est pas réglo. Les Congolais issus en Europe, notre problème c'est la régularité des choses. C'est la régularité des choses. On vous parle des choses pour aller voir plus loin. Vous êtes là de dire, oh non, machin, les polices, ils vont chercher, les polices canadiens, chercher. Il y a même des gens qui cherchent Alexandra en Belgique. Toi, tu es en Belgique, mais tu cherches Alexandra. Tu es en France, tu cherches Alexandra. Regarde notre mentalité. La police canadienne, ils savent là où cette petite fille, elle est. Et la fille, elle n'est pas morte. Et la fille, elle est vivante. Ce qu'on demande seulement, c'est la maman d'Alexandra, elle-même, elle sait. Elle est complice. Comment elle savait que non, sa fille, elle a été kidnappée pour passer sur les réseaux sociaux pour commencer à crier? Comment la maman, elle savait que non, ma fille, on l'a kidnappée? Comment elle le savait? Comment la maman, elle savait que non, moi, on a eu mon kobasani, ba kidnappé. Aïe, ba on est nini. Aïe, ka maman, ba kidnappé, non. Ce qui t'olandeli. En général, la maman elle-même, elle a été déjà avertie que non, maman, réglez ma kambunabiso. Napoto awa bako sarabino te, ba congolais tout boza partout na mokili. Moi, je vous dis que non, il y a des missions ici en Europe, même la police ne peut pas. Ne peut pas. Parce que la police, ce sont des êtres humains comme nous. Ils ont aussi besoin de repos, ils dorment comme nous. Ce ne sont pas des extraterrestres, hein, qui peuvent comprendre que non, ici, la police peut venir, tu caches quelque chose ici, là. Ils vont chercher et ils ne le trouvent pas. Hein.
Ils sont pas, voilà, les magiciens pour savoir que non, voilà. La petite fille, elle avait un téléphone. Ces téléphones, pour les tracer, c'est très facile. Je vous dis, hein. La police, ils sont capables même de prendre votre téléphone, de l'allumer. La police, ils sont capables de tracer votre téléphone par votre email. Et la fille, elle a un téléphone. Mais la police canadienne dit que non, on ne la retrouve pas, chercher. Ils savent. Par là, j'aimerais bien parler à tout le monde. Tous les Congolais qui vivent au Canada. Parce qu'il y a des gens qui ne voyagent même pas. Moi, j'ai déjà été au Canada plus de 3-4 fois. Karine Maël, je te salue depuis Toronto. Et je connais très bien comment la police canadienne fonctionne. C'est pas comme nos policiers ici en France. Hein. Ce sont des policiers spécialisés. Mais vous voyez qu'ils disent que jusque-là, on ne la retrouve plus, on fait ceci, on fait cela. La maman d'Alexandra, vous êtes complice de l'enlèvement de votre fille. Vous le savez bien. Arrêtez de passer à l'internet pour commencer à crier, à diffamer. Ma fille, cherchez-moi ma fille. Payez l'argent, je demande bien, paye l'argent des gens qui t'ont aidé pour que votre fille, qu'elle puisse arriver au Canada. C'est ça qu'on te demande. Ici, nous sommes en Europe. L'Europe, c'est pas dit que non, voilà, il y a ça sans rien. Ici, il y a des choses qui se passent. J'ai dit, même le juge, Voilà, bandeko, bauti kota la sika boye boni ndeko a expliqué. Tout le but que maloba on ndeko a expliqué zali alléluia amen. Apesi pe hypothèse mais landa maloba ndeko comparer maloba on ndeko alobi na maloba oya mama. Tokozo na suma maloba mama te me keneta la vidéo le ki mama ndeko loba. Là où tu es, force à toi ma fille et consort. Fille à mon anité, maman embangu na réseaux sociaux pour aller au funda banani. Bandeko oyo basali makambu oyo bo comme si moi la personne victime pour rien bo moi la personne pour rien il fallait aussi ça makambu oyo na mama et pesi biso pasi ya kosakana te yaya moi na kufi et pesi pasi toko yamba pona bino tata ndosimao aide ya ba lawyer ya ba avocat na kati ya Londres oyo atali makambu ebele ya immigration ayeba makambu oyo ndenge sala makato ko yeba boni soki mona yo kutanga na étranger est-ce que accommodation zala ka prévu na kati to pété et pesi pasi liwo ya mwana na biso oyo kasi yambo to yamba tata ndosimao na lingi botala to sali no moi synthèse moi symbiose tout un chapelet. Ya ba grand moment ya batu ndenge baleli Alexandria ndenge bayaki na ebembe ndenge monani na ndenge ambassade na ambassade yango ba ambassade ya biso ya na ngai ambassade auto kozongela yango vraiment batu batelemi batu batelemi bango sans pour autant ambassade achamo passe bolanda bandeko to ya mandosima. Nous sommes dans un endroit on a trop de voir dessiné dans la photo. Si peut-être ça peut être les siens, on ne sait pas. Bon, tout petit kangourou. Ils ont déjà des indices, il avait une paire de sandales, mais on ne sait pas. C'était où la fille avait dit qu'on avait entendu une voix crier aidez-moi. Appelle la police était déjà là, la famille. Ayokaki déjà. Quand elle criait, la police était là. Ils ont cherché, ils attendaient les cris, mais comme ils ne voyaient pas la personne, ils ont abandonné, ils sont repartis. Ils étaient là déjà. Quand la petite criait, sauvez-moi, aidez-moi. Les gens qui travaillent ici entendaient les cris, ils ont appelé la police. Ils ont appelé la police ainsi que la télé. Ils sont venus. Essayer de chercher, ils entendaient aussi des cris, sauf qu'ils ne pouvaient pas continuer. Pardon, Banane, Bandoki. Bon, prophète. Ouais.
Bandeko à Trois-Rivières. Vraiment, boya. Et ça la passe, n'a un peu dire, mais poso ça un peu sonne. Bandeko à Trois-Rivières, n'a pas bêta. Bandeko la plupart, ça la bango, baza patro, baouti Moussika, baouti Patromonville, baouti Montréal, baouti Québec City, baouti Gatineau. Mais biso batou, il y a Trois-Rivières. Toza kaka soki 3 personnes. Vraiment. Eza passe. Bandeko. Tara eza la raté. Botelema. Soki le lote. Lobi na tongo toza awa. Eza likambu ya biso moko. Bandeko eza ka bakongolete. Communauté ya baswahili. Bandu, mtoto mwana potea ni wetu. Ni wetu. Mushimame. Bandugu ya Trois-Rivières. Bekancourt, tout. Venez. Mkuye tutafute mtoto. Kama shipeke atushimame. Polisi haitakuwa na ile courage. Plus pakituona tunashimamia hii problem. Plus batakuya kuturejoindre. Plus batatutumia machin. Plus batatutumia bapompier. Plus mobilisation itakuwa nguvu. Bandugu ya Trois-Rivières, mushimame. Kudongo wetu ya Trois-Rivières. Racisme, oyo makasi, oyo. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous appelez la police? Babimisi bambwa, bakange sika o batu bakota te. Me abiso mwana, futa mbongo kota ndengo lingi. Me boyebi ke mutu, auti ko bunga awa. Me botiki batu bakota ka bafuta mbongo. Oh Yesu nangai. Bandeko sambo eza munene, boya kosunga biso koluka mwana. Mwana za awa. Balobi wa ya ganga bayoki azoganga au secours. Boya tozala ta 200 personnes vraiment. Boya. Sambo eza munene, soto tambali biso neso komona ye. Por favor, venham procurar menina, essa mata é muito grande. Se a gente formos por aí, pelo menos 200 pessoas, 300 pessoas, vamos achar, porque disseram que ouviram ela aqui a gritar o socorro. Por favor, gente, a gente está implorando. Vocês são mães, são pais também, sabem da realidade de como perder uma criança. Por favor, gente, venham, por favor. Dans des situations comme ça, normalement, ils devraient être avec son Maman Matondo, bon luka numéro moko ya référence, ya muto papa kende kokwea kuna bavandi plus de 16 000 awa. Mais biso awa to sangi ndenga kosala bavandi nazokata live en mofi bye. Maman Matondo biso toza loba bozo kabino tozo. S'il vous plaît. On a retrouvé les corps sans vie. Oh mon Dieu. Oh, ok, bon. Y'a tout les mains, y'a tout les mains. Yaka. On a retrouvé les corps sans vie. Oh Jésus. Ah, Matondo. Matondo. Les corps sans vie, c'est de l'autre côté. Tu vois la police là? Ouais. Ouais, ils sont là. Moi, je pense que c'est le pêcheur qui l'a. C'est comme si c'est le pêcheur là qui l'a vu. Et puis c'est le pêcheur qui a appelé le. Mais moi, je vais y aller le côté, je m'en allais le côté. Parce que je ne vais pas ici, c'est ça aussi de. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Mais mayo eko boma moto na mona bato watambola makolo boy. Ouais, maman pour yo faisant mukuse mukuse. Maman eza mukuse mutako on va le pendant 5 jours là, je sais qu'Alex a s'est noyé. On va le
Ça la calme. Mais oui, oui, ça calme-toi. Oh Jésus. Oh Seigneur. Voilà. Toko yamba pona bino tatando simba osika la ote ko présenter déjà ya zali bongo mutu oya sali sakaba zuzi baloya pona batu kozwa ba dossier ozala besoin ya dossier songolo za ya okomi na Royaume-Uni na UK na Angleterre mukanda ezo pesa yo mbilinga makaba mikanda yo bakobana ndenge nte benga biso tokopia numéro ya tatando simao akosunga yo un Congolais très bien intégré ayebi baloya immigration ya UK, ya Royaume-Uni, ya Angleterre, ya akosunga yo ovanda 10 à 15 ozwaka mukanda te mukanda na yo beba ya ozana Angleterre benga biso tokopia numéro ya tatando simao akosunga yo po ozwa mukanda na yambi po na bino tatando simao mbote na yo. Voilà, to yambio lelo parce que ça fait très important. To na ka oyo mwa na biso Alexandria atiki biso je crois oyebi di solo Alexandria ndenge atiki biso mwana wana loya Kinshasa ayayi kotanga na mikili ya Canada et puis azalaki étudiante oli afana na université to na ba accommodation ya université. Je ne sais pas si elle avait décidé ou mes parents préféraient qu'il soit dans Koulibanda et pas écoute ou tchaki ma locataire nakati. À notre grande surprise, voilà, azagi na copain na ye, consort copain na kotika ye, na parc moko song la rivière et puis l'enfant a disparu. To pesi ba alerte et beno ba mulolo. Finalement, l'enfant est porté disparu. Lecture na yo na makamune sotuana ezali ntatando simba. Matondo mingi tata pelende rapidement na olobake. Tango ba parents en Afrique to o bazana ba pays mususu Europe bazolinga batinda bana ou bien bana ba se décider ko kende na ba pays mususu Europe il faut bazala na contrôle ya makambo wana nyose ba voyage wana mwana akoyi ko dominer parenté donc tango zotinda mwana à l'étranger il faut ba ke na zana mutu kuna oya rolandela mwana du ou bien tango mwana okoma kuna l'état ya mboka wana azo subventionné mabétude na ye azo landela makambo na ye po yoza wana te sinon te makambo otambola mbilinga itambola bien te ekoki komema liwa ya mwana donc il faut uzana contrôle. Est-ce que na kalokolo ya Alexandrie à 21 ans est-ce que c'est bon parents libérez-moi na 21 ans pour na akede libanda ko vanda ye moko bien sûr que bétude mais eza âge moko précoce te na poto awa esika tozali na bamboka mikili bana na ba âge wana ya 21 ans baza déjà considéré moi moke kozala moi moke mur ya kozala na responsabilité ya ba vie na bango même ya ba étude na bango ba se déplaçaka à Longwe na Londres par exemple à Longwe na Londres aketanga na province mususu na Manchester na Leeds partout mais aza toujours en cheval entre mboka yake ikotanga na ndaku donc azokende azozonga ndaku ba para bazolandela mais neti par exemple kolongwa na Afrique mwana aya na poto ye moko bozana ndeko kuna te muta osurveiller mwana zate eza idée malamu te donc partons déjà idée zaki bien te que mwana na kende ye moko bandeko bazate bato ba osunga ye balandela vie na ye bazate omoni ke loko liboso tanga komi directement abandi ko zo ba boyfriend donc ba copain tanga zu copain to yebite nini le ka entre bango mi balé tam so loko mo isalama ya bien te ko patali tam so likambu babilo mo ande ngwana donc ça penza ba idée mo ya ko
sango ma valeur te. Mais soutenir te quoi. C'est comme si comme ça révélation awa il paraît c'est comme si moi na pona aya akende Canada ba ganki balaki oyo mama ba senga ki mama monta moko songolo ba parents apesa ki ndambu et paraît ba yokana ki soki moi na komi kuna bako baksa mbongo et puis komi batiraima c'est comme si ba parents maman baksa ki mbongo te comme ki ya reçoit na tango ba enlever moi c'est comme si maman yebaki et puis aurait à l'amiable yé ayeko funda na réseaux sociaux tala sikoro memi liwe ya mwana lecture na yo par rapport à est-ce que ça peut aussi être possible si papa Pelende tata Pelende eko kozala pi possible bon na yebi penza te à 100% soki eza ndenge wana soki eza ndenge wana donc maman aza fautive na sens nini yobo yokani ke opesa mbongo po basala service wana mais okomi na katikati omoni ke mwana sa komi oboyi kopesa mbongo d'abord quand ozo libérer mwana naza mwana mobali te aza mwana mwasi mwana mwasi babatelaka makasi ya mobali mpe babatelaka mais oyo mwasi a suspectible donc aza fragile aza na nini na merci ya bana mibali bakosabize na yesu soki likamwa ta mukezali alors tango yokanaki opesa mbongo il fallait asilisa mbongo nde bayokanaki soki eza ndenge toyokeli ke asisaki mbongo te il fallait que nyonso ekoki arriver oyo eza poto bacrime ya ndenge na ndenge ezosalama awa na poto baparent bayebi yango awa na poto bacongolais na bacongolaise oyo baviva na poto awa bayebi ke bacrime ya ndenge na ndenge eza kosalama alors babiloko nde wana kokeba mwana notama kei opesa mbongo ekoka te likambo mabe kosalama des fois oza mayele kozala zoba te mwana kufaka abwi kozala zoba te pomba ozala pomba yo nani ozala pomba bazalela butu pomba te o eza mboka moko eza mokili moko bakofi bayemba eza mboka moko ya ndenge moda beton banko esalamaka makambo ndenge na ndenge et surtout soka ke pays moko musulman pays moko islamique oyebi ba musulman nzambe kana munoko kotia matapu likolo mais nzambe maso totali gazate mais vivre na bango to yebi mais yo mutu aux spécialistes na ma immigration dites-nous un peu ce qui mona alinga lunga Congo akende kotanga par exemple na Londres tout na Canada et conso est-ce que bino bato immigration ba exigaka accommodation na au sein université to ba golo apeno mwana ko accommodation libanda ndaku kozwa ndaku eza primordial na kati ya dossier ya visa il faut l'état soki azoyela ndenge avant normal aoya kotanga na pays o neti ya Angleterre ou bien azokende France baexigea ke esika okomela il faut yebana okomela wapi il faut assurer l'état institution scolaire place yozo kende kotanga ezala collège ezala université il faut bayeba okomela na ndaku nini ba contrat nini na ndaku signaki pour l'état akoma na responsabilité wana te pour soka kufi arozala donc arosamba vis-à-vis à allô ya gouvernement ya oyo faut mbongo ezala allô. Oui, on vous écoute. Allô? Oui, on vous reçoit maintenant. Il faut mbongo ezala ya kokoka. Soko za na mbongo ekoka te, changana kotinda mwana te akende kotanga à l'étranger. Kala bata Mobutu, ba politiciens, ba nani, ba homme d'affaires, bande kotinda bana ba ona poto o ba kina ba moyens parce qu'ils avaient assez de moyens. Et ça te na ndenga lelo yozo landa makamba TikTok ngape mwana nga so komi poto ando sala boya okoma na mbongo akotindila nga mutuka akosombela nga lopango akosa bakeba na makamba TikTok yango gouvernement na biso na Congo azo telemela biloko ya TikTok bakeba na biloko ba influence o ezo tindaka batu batika mboka baya kufina na poto ouais papa na nzila mai papa ndo sima auto simba la
to simba na luka na liwa ya mwana biso Alexandria mais tozo mona mingi maman se porte garante papa bena bazolo bela bena papa mingi te mais en écoutant ndenge maman azolo ba to c'est comme si baza ensemble te na papa ndenge azolo ba parce que tata na tindeli mbongo boya ayebisa kanga papa tindeli mbongo c'est comme si baza ensemble te makamanga tozolo baka yango ya ba famille ko katana ka mama epai papa epai mwana epai moi conseil est-ce que kovanda ensemble te famille autre famille papa maman na bana kovanda ensemble te ça la kana impact oui je ne dis pas que ma maman ou ba femme seule ba kolisa bana te mais moi parallélisme entre famille oyo et complet papa maman na bana na famille oyo ça la peut être maman na bana moi parallélisme crois-tu que ceux qui papa là qui ensemble peut-être moi après ngoko fatel ngolo ndema ram dossier à la loupe. Bien sûr, ba maman lelo ba komi ko imposer bana na bango ba pesa amour na affection et pas na bango ba maman. Na lo ba maman nyoso te. Ba maman ya mayele bazali. Ba maman africaine o ayebi que mwana o to botie na mobali. Azaka mwana na ngate mazape mwana ya mobali. Soki maman na atanga classe te soit sage. Ana bonzambe na kati na ye, il faut a permettre tata azala na mot à dire na mwana. Mwana nyoso boza l'ensemble boza bokabwana mais mingi to senga ke batu bazala toujours ensemble batu batika idée ya kokabwana ka ezala yo moso za na mbongo mobali na mbongo te makanisi ya mobali pe mayela mobali eza toujours likolo ya mwasi mingi donc batu fo balinga ke structure wana unité nzambe ya sala mwasi na mobali bavanda ensemble il faut continuer ko exister tango ezo batu bazo kabwana ali mama azo influencer vie ya mwana yemoko sans tata akota na kati ya vie ya mwana yango moni ba dégâts ezo salama donc tata concerne mwana te po baza na contact malonga te kaka mama kende sala boy na pesi ganki mbongo ba ko sala boy non tika papa pe apesa mot à dire ata obimisa mbongo te tata décider que non na lingité mwana nga kenda à l'étranger na lingité kuna bato bandeko na biso bazate bato quartier bazate na lingi kende te yo mama il faut ndima décision à tata. Voilà, décision. Tous à l'ensemble, on va finir avec vous, Tata Dosimao. Total nous, comment est-ce que corps ya mwana ba bimisa ki yango na mai pe ba pêcheur consort total ya surtout les gars qui ndé ba communauté africaine et leli mwana au particulier ba Congolais ba ngala c'est comme si mwana ya famille mais azaka pour ce moindo ka mwana ba Congolais total yango et moto zonga na papa Dosimao to silisa. Voilà. Tata Dosimao to utala ndenge ba lokoti corps ya mwana bien sûr que mutu apsani pembeni te ba identifier parce que police a une photo mwana jawe que mwana yewana a tikibiso Alexandria paix à son âme accueilli mwana kufi on ne sait pas on n'a pas non plus dire que makam autre lobi a on de quoi la lobi que maman fotaki mbongo ne sote que ça frère to supposer kaka to supposer parce qu'il y a perte d'homme mwana ça accueilli déjà to solo ba pour qu'il puisse pas y avoir une deuxième Alexandria. Voilà maloba ya suka aussi ça un message de compassion à la famille, la disparition à moi et à toute la communauté congolaise. Papa Dosimao, on va finir avec vous. Vraiment, tata Pelende, ils a perdu beaucoup pour la nation nabiso congolaise. Moi, na Keika Rabouye, azo compté. Elle faisait partie de la population congolaise. Alors, tout le monde a besoin de ndenge et ça qui te côté. Nous au gouvernement na biso ko ko ça il a biso en côté et là ba bossa na kaywana. Oh balaba na biso e baby matiti salité biso moko petozana une part ya responsabilité na biso. Nous au gouvernement ko ça la té. Mayele wana gouvernement ko yebisa rabino teke ba bo ba te la bana moi na so lingaska na boykeba moi na boye surveiller landelaka non eza responsabilité ya gouvernement te gouvernement a rosala curriculum oyo ba otangisa mwana na kelasi mais yo pe parent na kata ndako oza na devoir ya kolandelaka vie ya mwana otangisaka ye akola bien tango biso tokolaki na classe na curriculum totangelaki tozalaki na bacours nyonso te ezalaki na kati na moral et civisme ezalaki na kati même religion tomandeki kozwa yango yango nomoni bana poto na bana Afrique moi différence wana ezali soki curriculum wana ezocontinue koexiste mwana azotanga classe mais azoyeba ke likambo eza malamu likambo eza mabe
bana poto pe o ba mikien o ba botami na poto to à étranger ba mona o ba leki ba parents mayele hein parce ba l'idée nazo comme na place wana na poto même mindele bango mo ba yebiki bana na biso na poto la plupart la majorité bazala ba mayele te ngai tant na komaki na 20 ans na longwe Congo na 6 examens d'état na longwe Congo na ke na Angola na komaki déjà na mayele ya bomoto na komi ko voyager ngai moko sans parents na laida na responsabilité ya vie nanga mais na poto moi na kala abandoko longwana ndako ya parents na ba âge ya 18 ans à longwe mais ba tika eloko na po ba remarquer ba dégager ça la matro bana bazo ba komi ko bota ko tina ba kotindika ba pousser ba bébé belé na nzela ba moni ndeto tika bango ba bimaka na âge wana eza muke mingi ba bakisela bango 3 ans moi na suka koma obima na 21 ans mais ba sous surveillance pe ba parents ozomona donc bana belé na poto surtout ba congolais non yebiso tata pelé déjà secrétaire bana belé ba congolais ba mona ka ba mama na bango baza na mayele ata mukete on aurait une vérité. Bane belé ya ba congolais abotama awa aya muke ba mona ka batata na bango na ba mama na bango na kati ya ndaku lokola ba uta Congo ba uta Angola ba uta Congo Brazzaville Afrique bazana mayele te intelligence artificielle oyo bango ba ozona classe awa pona bango eza ileki moi likamuke mama tata awebisa okay likambo boye non ezala ka bongo te ezala ka boye za boye alors que ba yebi na bango pe eloko te je sais na kutene na mwana moko na mama na ye bazo discuter na bureau na ngai tout ça mama zo pesa nga makambo ke no tata to sala ki boye mwana bi no mami ezala ka bongo te ezala bongo ngana yebisa te ezala nde mama no zoluba nde nyozo bisa bongo te ba ngana yebi ki biso to za bobe ngabi ba pandi bi do mi mona ke boleki ba parents oyo ba uti Afrique na mayele abi no dadi omoni ndeza nengwana o eza new generation banda wana na koma obenga mwana wana na kombo ya new generation oyo eza new generation the new generation ya buzoba bana nyoso to bazaba zoba te mais merci beaucoup netingai merci beaucoup tata Ndosimao new generation ya buzoba bazana mayele kokate new generation wala mikolo yo tata atanga kindingi tena Kongo bazana mayele na mutu ana bomoto mais bana awa des fois landela bango ba mayele muke voilà merci beaucoup bango toujours voilà merci beaucoup bana new generation bango ga GC Ainyo kunyeso mais ba yebite bakati loka ba yebite kunyeso GC munu keza oyebi nini new generation merci beaucoup tata Ndosimao ambition ici new generation new generation chap et chara Mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake nakupendaka sana